Yo belle vie, lesbienne, yo belle vie, bonabou. Aïe, bitina. Maman Teresa zoa tape rosa la mama zoa tegla la mwana batu balingi ba prophète ba ko manipuler batu o église ba prophète à l'église parfois rosa père les maman debo c'est normal ça me kay tongo nga ba na nimba pe mon église na bête ça péché oui mais ce qu'on église comment le roi que no comment sorcerer so zola la panda maté ya que no so pumbwa so ba mo lo resali ba mo poani o moni so ena groupe ko wela ko linga linga te fo ela musala biso to ela musala o ba ninga muso ba mo na ngote yo mo na ba nene to lele mo ngana oyebisa yo ngana lingana nga mutu te na makambo théâtre ça on a idée peut être que moi c'est alors ça la groupe théâtrale un jour mulumba la lwana no ça na ngate pardon ne ba tsara mo papa mambo ya kana ko ngwana SB na famille bota e kota daki ndoki bi bo mo longa la misu mi bale ba misu ba mo na misu l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo la chaîne par excellence Yé Yé Banangola Gemidor TV eza na ba émission ya makasi ba théâtre ya makasi Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagag ya bien, ba film ya bien, ba information ya bien eza awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Boko mona ngande bolingaka nga, partout bolandaka nga boko mona nga. Gemidor TV, Kenya Liboso, avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesite. Place de Gino Lanzali, Sosobe Mobutu Azali, Batu tout bolinganga, na opi bolinganga te, bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de ça awa, ils sont super canon, ils sont super barbara, ils sont pour ça le kitoko makasi bande kunengai. Baba de Yonjinga, ou de ça le musene yo kitoko. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement. Parce que beaucoup de gens qui toko, bagaga qui toko, ba film qui toko, ba série qui toko, ba feuilleton qui toko, ba émission qui toko, nyonso qui toko. Ouais, Balubi, muto ki mate, muto japete. Biso nyonso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit émission Kafu, bo reçoit bagaga Kafu. Bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement pour rater. Est-ce que si na kosabino? Non te. Est-ce que si na kosabino? Non te. Boumela. Bateyate. Bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. Na s'abonner. Tout ça na biso nyos tout. Pour tout ça la décité. Na ke ku s'abonner yo sosi la. Nin. Pour bandola lanza te bandolia qui a mal qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc yo soza distrait de gauche à droite. Tala ba star na bino tout. Bolinga a. Talanga wat. Te. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu so la raté. So di mutal. Utani ngao. Ngana ke ku s'abonner. Ngana ke. Tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours. Nyo surtout yikito izene Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujawan. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Boute bandeko balandi ça dépend ya place besoin kota la biso na France na Belgique na Allemagne na États-Unis na Canada ça dépend ya nek besoin kota la biso oezali ya bino émission o tokundola bosolo nalobaka tamu nyonso ke no bosolo babombaka yango te bosolo soki babombi yango tokokundola yango tokolamutsa yango tokotelemisa yango
émission oyo tokundola bosolo elongo na papa de Onzinga toponaki yango po parce que moto nyonso to na Luanda na mboka Angola aza na droit ya s'exprimer. Batukaki yo balobaki mabe moko mpona yo soit oza na analyse moko olingi topartage okoya awa na Gemidor TV po toyeba kopartage yango tosolola totalisa bato nini oyo ezali bosolo ezali likambo oyo babombaka te nayebi ke no toza na ba vérité bele tokoki koloba l'émission oyo toza na ba actualité bele tokoki koloba l'émission tokosimba mais naza ngai moko te ndenge nasi na mesanisa bino koyamba mutu na kati ya plateau nazali na mutu na kati ya plateau oyo nabengisaki invité na ngai ahonore ngai aye ko se présenter ye nde tokosolola na ye bamakambo oyo nyonso oyo naza nango mpona koloba na journée ya lelo sans oublier invité pe en ligne nde nasi na mesanisa bino azali je pense que soki tozwi ya koti tokoyeba kosolola na ye sans oublier nakobanda na invité na ngai ozomona ekala te nayebi ke no motema place eza ebetili ya wana nani ezalaki mia nayebisi bino bendaki tika nde nalobaki no bendaki tovanda oyoka nini tokolobela na kati ya plateau oyoyo ya tokundola bosolo. Boa tarde. Madebo. Patrick Moulumba. Les bogas qui se négligent, appellation bien contrôlée, c'est lui qui boude, il n'a qu'à bouder. Souka. Des gars. Bien habillé, hein? Merci. Ouais. Maman souhaite, je suis ratatée. Et ratatée. La santé de venir. Ouais, la santé très bien par la grâce de Dieu, ça va se battre là. Bah, tu vas y singa que non, ah, koya na été. Nayebi à ta femme de parole. C'est ça. Bah, pose à la monde ma raison, mais t'as la carrière dans le raté. Bah, tu me souviens de boya la meilleure zanga. Donc depuis ma sasa. Voilà Madebo. Plateau à Gemidor au monde on est. Bon, kitoko makasi. Oh yebi kama plateau hein. Donc sur la muso ta kangandi mi on sait que makamutu OK. C'est que makamutu OK. Ingénieur Don Madebo Obi, c'est que makamutu OK, ingénieur Don Bernardo. Il m'a dit mané machine na sima wana azako kende gauche droite donc eza facilité faut za la cameraman babi ana Gemidor biso ezala ka boulot. Biso ezala ki salu ki akingeye musale soke eza yo. Na première question na nga nazolinga malama ko banana yo nazo joyo na qualité ya animatrice et journaliste. Voilà. Au moins anglais wana ndenge nini. Eza ba misala moko ya valeur et pas ya bato ou bien eza misala moko ezala kaka ba passe temps pour passer lelo bato mingi pe bazo zo misala moko passe temps bon. Ce que simbi na mekango nano. Bon, merci pour la parole. Musala eza na bien. Musala eza na bébé suko nde biso bato ya to bébé sami musala. Biso bato ya ka biso bato ya to bébé sa musala oui, c'est ça. Natingo en général parce que musala ezaka pena bien na kala. Nati na londa musala ezati. Ya ko présenter l'émission. Na va ko présenter na bata maboki. Nous avons tous les deux côtés, non? Oui, na rejoyo bena na tous les deux catégories wana. Na bandio na le côté ya représenter parce que place wana nde yango. Bon, musala eza na normal hein. Nini pusaki yo mbala moko temps na bana représenter émission. Na bana pe koyamba bato. Ezali par rapport à nini? Okutana na nini convaincaki yo? Bon, nanda ko sepena depuis nazala moi muki na ta ba Marlène Kasanga na pisi mbote sikazali. Nanda ko sepena makasi so ba représenter émission na binga pe na ozaka kaboye. On comprend. Donc nanda lingo tellement makasi. Donc ba ciel so choucha lumière na pisi mbote sikazali. Choucha lumière. Donc yango salanga pe na lingango. Yango esalaki olingango mais betela biso na lisolo et okota na ndenge nini omemaki yango ndenge nini et tokota pe na makamba réputation ya bino ba fille boza ko présenter ba émission voilà. Bon nana pesa ki ogo wana ke no okota lelo ndeko bande ko représenter. Bon so na bi ke na wanza moi bien te na lingango pa camarade na Hermine Monka maman sociale. Autant na groupe étoile p. Avant me étoile. Dans benga na kombo ya
métis noir. Métis noir. Donc, il y a un ngai. Hier, on a pu représenter déjà. Abanda a représenté jeune Kanza na RTGA. Ndé accepté. Maintenant, on a pu causer appel mingi na ye na sepela ki na ngonde senga ki ko linga ngominga pe ko notika na jeune Kanza kene Congo. Comme ça, on a vu na ngamo boye azo buka pe batu donc tiko kuna. C'est ça. Tant batiki kuna ndé sali ke. Na ko balamusala. Na ben pe na batasa théâtre vraiment bongo. Voilà. Tant on côté na musala musane ça na ba secret nango. C'est ça. Et voilà. Nini okutaki kuna ya malamu ezali ya mabe ezali côté ya malamu nango ezalaki nini bon naza ba souvenir non ya bien quoi parce que nazaki gâté papa Kofi Matuka manko MM Pro MM Pro aux États-Unis après maitoko bien na sola ngai mwana vie asola kilo na États-Unis occupé gâté pas Kofi sola lembisa pa maademo lembisa te Matuka bako lembisa alors gâté nga penza lokola mwana to travail ki musala kitoko malgré simba qui société ngamo pele na senga ki na kité quoi simba était par rapport ya nini yo musala ti bazo gâté yo oza bazio lokola mwana nini simba était na kati bon c'est simba qui était parce que naza mwasi ba misana biso oyo eza mo pasi wana ingénieur do bimisa bandika yoka nema debatela donc simba ite singa fina kiti on a quitté bon ndenge mabeti na kabwana bon pe ndenge bien la papa pa na te aweza to kundola bosolo olobi ke naza mwasi kozala mwasi lobi de mingi naza mwasi simba kite bimisa awanati non, même pas mulumba nandinga mabeti ngamo esingine kana longwa balinga ki okuna to parce biso abandike beta mabo parce basi surtout moi c'est kitoko lokola yo pas confiance na papa alinga ngate mutalinga pe kuna zapeti pona sana pa confiance sana mayala mosolo non exactement kaka non boss msuba sana ba aroza na ba film azozwa bango nyonso bana me ba réalisateur be bazali ba cameraman be bazaba monteur be bazali kasi bato to zana bango zaki mayala mosolo na yemoko papa Kofi alors nazaki na bango bien esengi kaka ngamo na longwa na kenda na théâtre vous comprenez non na longwa na ndinga mabete mais ngasko no ninga na ba raison ni ne poussa ki yo kolala kolamuka frère partir sa activité bana moto mona kaka no mutabi alongwe na aloko lingana na mbali mo makasi olalo la muko bike no alingi o risute c'est que ça na raison mo boy bon on est makam na privé mais ça ma privé obo betandika za to kundela bosolo te nandeng mabete ngamu singa kana kite bimo singa o kite toye bara eloko yo esala ga kite sikoyo wana za ba côté bolamu na yo lobi ke no mekero bénéficier azwa ke lokola papa na mwana voilà ba bien au bénéficiaire to yebite soki ezalaki téléphone soki mpe ezalaki baba soki bino basi mikolo na iPhone soki bapeso iPhone omipesi na mosala omoni nga na lafia kilelo te kende bafi mosusu baenviaka fo aza na iPhone o ayebi nga ayebi ok o ayebi nga ayebi na enviaka teke fina aza na iPhone fina aza na kabelo soki na nango te nga atambola ya mosusu na robe nakenda nango partout na robe na enviaka te nazalaka ta nzambe nga aza fia kilelo te nazalaka mpe matalana te esala ko gêna te nazaka à l'aise natambolaka na avaya na ye mosusu na lagome oyo ya mili kwanza na opakore na mpe mosusu na koti na okasenda na bimi na oyo ayebi nga ayebi na enviaka te nazalaka mpe complexise te c'est ça donc naza être moko compliqué simple comme bonjour siko na bato oyo baza bafille oyo bazake na oyo ezalaka no soki aza nango taka komomona lokola liwa eyoyela ye okoloba na bango nini bon bafille mingi babibi na nzela bazaka posé pour mobala bien ya esengaka nango te ifo tia kabelo otia makeup ezaka likambo ya temps mwasi fo kozalaka posé fo kozalaka patience na vie epeyaka mpe efuta na oyo balingala donc nga nazalaka nanga na bapatience na nga nazalaka temps ya nzambe na enviaka te donc soki bao baenviaka po to biso bakonse na minute to na vitesse android
donc to peut ça conseil ba on ko ndika mwalo mwakuna donc inti to peut ça conseil na ne ba conseil exact mulumba voilà conseil exact ozobanga bimisela fa la to no conseil to conseil mutu do so moni ko sa malamu continue sa malamu so moni ko sa mabe continue sa mabe na moni conseil no peut ça ba moti voilà vraiment soki omoni ke osa malamu koti osala malamu soki osala mabe koti osala mabe elobi madebo ba question za yangai ba réponse za ye yango na tolobaka mwana mwasi faut za na ba maîtrise ebele mwana mwasi faut za na ba valeur na yo moko mutu koyeba kobimisa yango mwana mwasi tala bisika ni ozotya lokolo mwana mwasi nyonso soki déjà baokosa ye oyebaki baokosanga sauf que non misusu bazalaka mayele te boeskizenga mpona terme misusu bazalaka mayele te si akomprendre baokosa ye mais miso ekomi nango ya baveugle oyoka na nsima zolobake no nayebi te eloko nini ezwaki ngai abandaki de aokosanga banda kala donc faut kozala vraiment mayele mwasi faut azala mayele yango moi bible elobi une femme sage voilà bâtit sa maison voilà bible elukaka basi ya mayele voilà madebo na ngi siko nayeba na part wana ntango continue makambo na yo bamabe nini okutaki na kati mpe ya monde yango ya journalisme animatrice na be malamu ezali mabe ezali c'est ça bon mabe bo eskize ngai kilezibene eza trop kilezibene oui na monde na biso oyo baki journaliste oyo kilezibene eza trop omona penaki defi batambola kasi basala bosondoka di balezibene dans tout temps kilele kilezibene eza trop ekoti suna bi ya makasi omoninga na kata kilezibene eza trop na monde ya théâtre ya monde ya journaliste kilezibene eza trop soki niti bamoni misusu botambola de mosusu yo oza na makanisa te bato mosusu baqualifie parce que baninga mosusu babebisa déjà réputation makambo yango donc omonaka ke bandumba na balesibienne donc mokili eza ya kobeba makasi est-ce que ekomela yo mpe déjà moninga na mwasi alali alamuki boye alobi ke no madebo ngai nde naboye naza nanga mwasi me nasepelaka na yo ekomela yo mulumba mpo nanga baomeka te bayebi ke yo moto bien te non yo lesbienne nango yo mpo nango yosangaki yo nasepelaka no banongo ndeni est ce que bango bakipaka nao d'abord babandango te batalaka esprit mpa na yo baokipe te mpo yo oza nani ntango yalinga ya pana omoni yo mwasi kitoko aolinga aloba oyo eza neti moninga nanga mwasi aoya te mulumba oleka te abandono ndeni talaka mpe esprit nganga bonzambe eza kati nanga trop ocomprendre nganga bonzambe kati nanga eza trop mutu puti mwana mwasi moninga no mwasi alingo soki oza na esprit wana kati nao ocomprendre neti ngo oya te oleka te mama nanga mwa miyesa lingo basambela no makasi milimo wana mabe basatane epa nanga eleka te ocomprendre donc na monde na biso oyo kilezibene eza trop donc c'est que eza mpe parmi makambo moko oyo ekimisa yo milie wana mpona makambo wana bon milie wana kutelo ekimisanga yango pena te mena yango mpe na kati ocomprendre yango pena te mena yango mpe na kati mpe ezali parmi makambo yango kosexpose mpe na télévision bino basi kitoko boye kosexpose na télévision bato nyonso bazolanda yo bato batalaka yo badérangement mpe ezalaka mingi badérangement ezala mingi faut kozala sage omoni mosala oyo efingisaka vraiment trop mais mwasi faut kozalaka sage faut bazalaki nana mobali nanga moko kolinga mpe mobali mpe teke ya mpiaka pete na conseiller bato teke folingaka mobali ya riche non faut koluka ntango olingi osala mosala owela conseil gratuit na opesa pa ba jeune fille ntango osala mosala faut luka mobali oyo asalaka esika bien oyebi ke soki nini tolingi opresente émission nango faut ozala propre aosombela elamba aosombela mwa suki ya bien eza teke obligatoire te mais ntango olingi mobali mobali aza comme su pasha ocomprendre mulumba omoni teke osalaki mobulu trop elukani fo sombela mba oke kudo betisili mbele oke koto betisili mbele mais osala mobulu to siko soki ndenge eza bo soko za mobali na moboye ke mobali na ngande za boye na bi ke ndeda boye papa na posa be 50 000 na kati ate de chaque jour tant plus da 50 faut da stage oke na ballon o créer mo bilona kitoko eza ka te faut ke kana magasin ka ba o chenda te o comprendre au moins faut za stage ba bingo lo bindumba te ofongola bango mémoire non ofongola bango mémoire parce que basi osa mobulu trop pour anini abika ka basala émission za journaliste va mona ataka danser akenda ba maison kati moni ballon eza bilamba grave pe soko bo mission ka kitoko ma fait propre eza likam ki faut mutu ne sala moi faire caca c'est ça olekinzi là
Vous comprenez? Donc, ma fille n'a pas de la biso basi ba lingi ba mona ba ngaka ke baza grave ya ba BBC réputation sala o. Pour ani no bimina bosso netinga mona londa bolimbisa na mona boss o alengisa nga zate. Na Rwanda. Na mona teki boss mombe ke pona netinga yi so ibisinga ke o boss kinga na singa mutumbe ngote. O moni ka singa boss la émission. Na singa boss mombe ngote. Est-ce que c'est écoute mena na yope pas parce que ça na tunu ba question genre parce que nazolo ba bien que non oza mutu soka ta kitoko c'est ça photo lobela oza moi c'est kitoko c'est écoute na pe cop mon boye mutu na boss mon boye na photo comme na to lia mbongo a se pela no fort ne komila ngate la patronne ba ko basi o binote pembe télégénique ba président na ngona scène ba groupe na bango bazaki tellement fort taka to kende lubango na Junior Timba Makolo mon président pour les chapeaux on comprend to kende lubango na Junior Timba na otanga na ba comme ba boss ati ba o yeba yeba lubango kuna baza ba na baba bleu belé qu'est-ce que c'est moi note aboya but monsieur kasi ko se kali aka amwasi na elo te alinganga te to tika ko sa mwasi na mobati mane ko encadrer nga vous comprenez? Amana ko encadrer nga donc na ba groupe na sali naza mobali moto ke o abimaki o mwasi na ngazati naza fier no tambola partout c'est vrai oui ngali bande makambuna ngalingana kati makambuna to beta pena nzete na mai bena boye nzeta mo to beta na mai beto to bimisa te na biso tinga sete to ebiki ngala lo ba vérité so boyingo mto ye ba kende ngalo ba vérité na mbali te o abeta toloke o boss mona ngola ka bimana ngazate mais biloko ozolo ba mibali mi parfois ba regretter ta ba yo ka biloko ndengo mulumba kolo Deborah Zanan nani Deborah to vandi kwe yone Deborah ah oui ngande kolo nzoto ngande kolo vi nana mobali teki ona ngola abimana nga ko boss azati mais mibali caché pe ba comme mona mwasi azo vivre na mobali mais azo mobali mo caché na sala makamuna nga derrière groupe derrière makamuna nga ya musala na nga esika sala musati ngate na église esika sambela ngate ba otala nga ba oyoko o moniki na obima o moniki na tuki ki ya bimala nga aya ala même na église place osambela olinga na lingate mulumba nga linga libanda na linga na kati tesika sala bulo donc musika oui ezala pona nini pona kaka kobanga bato be pona komipesa valeur pona kobanga bato o bozana bango si bomesana bango bien pona komipesa ka valeur ngasuna ngana mobile na ngafuna banga bato na bana ndeni na bokola nga so biso to luka mbongo esikana na banga bato mpesa dignité valeur na ngaki bomwasi ngana mwa liboso mama na ngabotinga mwa masika ngamoko o comprendre donc so na BBC da vie na ngana sese ba vantine na vie na ngamuntu ke ngamu no petre vie za kamoko za kami banité donc faut moi faut za sage faut belo no sala voilà mwana mwasi faut za la sage yango to loba awa en tout cas surtout so za yaya baleki leki ya bayaya ndeti ma Deborah to yambi awa azali mwana liboso na loba tango nyonso même si pas mwana nanga Carmeline Vumba na pese bambo te plata azali na loba mwana tango nyonso mwana liboso ya zo bazala raté mwana liboso vous amayele pas parce que vous en a charge na sima ozo benda wagon même so botami yo moko oza mwana liboso zalaka mayele ndeti ba vie na ngai chéri kasa de fotale ya mboka azala mayele po ebika ba leki ba ebele mukumbeza ebele na sima vraiment madebo ezo sala passer na bato ete tozana ometo okota wana to kangano entre parenthèses na makambo etali ke na côté ya kozala animatrice chroniqueuse journaliste olali so la mukaki oye na théâtre tango kuna si obayaki yango olobi ke na osala ngo so na théâtre ya ko luka nini ngundo ya ko boka na théâtre za ipona nini onia so ya télé bon pesa biso na parcours wana siko ngamte mama théâtre Bogabel ouais zana kisasa na pesa bambo de plaza zana papa mon kamada goche tuba ya ngamte mama théâtre Bogabel abinanga na yamba epine émission na sala kana kaza yembe abinanga o vous sala na biso théâtre
nga babiloko wana linyongo suti mutu nange mosamaka mosusu abinanga te eza pe kala bien babiloko mwa bongo bonoza na choix te mosusu pe kala nalandala mokinaki visite bango nano bango répété na ex bébé Mike nakepe kuna natali bango mpe namoni mpe ke ça va ayisoma te bango travaille na mati mpe bango mpe bewo natikali na sentiment wana wana bazalaki na banani na banani okutaki wana ta wana mpe na groupe nini tozalaki na groupe atembe na tembe ya junior ntimba makolo tozalaki na DJ Konde molakisi papa na bango nyonso tozalaki na Bene tozalaki na Lome lutema mpe kana boseni besila ko moto mosusu voilà donc groupe ezalaki tembe na tembe voilà maintenant sikoyo ovandi na tembe obandi kojouer na tembe nini sikoyo esalaki yo keno ovandi lisusu opitali keno tembe na tembe ça ne va pas lisusu place ovutaki kuna obandi kosala mosala no bien mais oye su na théâtre lisusu ovandi keno bi ça ne va pas nini esalaki sikoyo olongo na tembe bon na tembe na longwa te na tembe na longwa te mo makambo ile kaka tozala pe na réunion biso surtout nzo kana président na visa ne donc tine bo répéter na bino bo kena na bino ramnyo zonga président na visa président na visa ne président na visa ne alukia sumu komp président alukia sumu komp la mulumba no emission ba bandite surtout ngayo na memanga mpa président asali réunion et comme na tourne na loba bali ko loba te njo kana président na kamni fa voyager donc tout le monde a groupe T et ça y est président aningaka voyage qui des groupes to panzana qui na moment na mais na minute qui va répéter na bon donc ce qui président a voyagé faut grouper panzana mais et le canner ni que non muta voyager na je pense vice président za la soit chef à groupe za la groupe et tu va panzana ndeni mon ba mes tanti mweza ki wana bonga lokona kipara ponga pa na kipara mamba réunion ba groupe te ken nalinga pa ko lando tanga na kabulo asai musana nga sona ba masana nga to kanga mtu kile keska pso mtu vandi ni zala kaka makampe ba renye ba groupe maboki na zala ngo tinga tati na église bimi na ke na zala mtu mo bongo donc nalinga pa ko na ba réunion penate nini oyo reprochaka ya mabe omona na ba groupe théâtral ya Lwanda ya Angola ba groupe théâtral na biso za mingi ba chef ba ocha ba président mais ba chef non ba président mais on bon président na mulu na ngai mabete mais ba chef mais non la président na yo ba groupe théâtral la Lwanda parce que batumi ba groupe théâtral la Lwanda ça quoi avancer raté bon ba groupe théâtral la Lwanda nga répéter na ba groupe na bango tinga na répéter justement na thème o nga na yebi ba wana musuna yebi te quand même on quand même so ba bina nga net na ya boye na tisiko na jour na nga pas lava groupe na nga pas lava mais so ba singa na lo ba réalité ba groupe a kongo na lo bango bon mulumba ngana kindaka te ke na visitaka te ke ba groupe na bona ke na vandi na landela ke o basala ka bona landaka te na kipara pe na mona ka makambo je ko évoluer te banaka biso be chaîne on peut ka to sala juna NNT na mona pe bat badeka na biso na TVT ba groupe on peut londa pe na yoka ngo pe sute na yebiti bolimbisa ngamenga na yoka bana ngati o comprendre na yoka te ke o groupe mo bonde biso na succès pe na ba Lwanda pa biso to voyager tout tambla ba bengisa biso yeba mbonga ma théâtre donc yo les mots à théâtre oui na bien bon même les ara ba invité musu na nozo ya Mbappé wa ngambo théâtre na tika oli yango te théâtre futera te surtout yango la futera te ba musu ndi bosu na te ko na point wana et lo resali ba ngo point ni o moni so na groupe ko wela ko linga te fo yela musala bisu to yela musala so ko linga na groupe o memonga na makambo liko o travailler te madebo yepe monga théâtre kango yo olele yango ça peut être musuna ndinga kolinga te ba ninga musu ba mona ngote yo mona ba nene to lele monga yo ngana oyebisa yo ngana linga na ngamutu te na makambo théâtre lo saka la yebi ngana linga mutu te na makupu ba théâtre na linga mutu te ba ninga ba olela théâtre ngole futaka na ngote mais yo zo omona ngo vrai corps te na mona futa ngai nga théâtre futa pour le moment logique malgré des présidents biso na zo visa kenda atika biso ba bon to fongola ka ba page ngomba la moko théâtre futa on ndeti nini oza so fani bodi que non o pena na zo na théâtre mulumba
tala totikame te tefutanga nga mona yebi sekele ya motema ya motema efutanga mpenza wana makambo ebele na motema na yo outi nango côté journalisme oye nango côté théâtre oza basekele mpena ke ya mosusu na boya kokota mpe na groupe motu mosusu nasala parce que namona na ngai initi mpona efuta nango ngaka natembeana kaka. Est-ce que Maman Deborah afandaka mpe un jour alobaka ke non na banana côté utaki ya côté banda liboso afandaka mpe alobaka ke non nga mpe un jour nakosala chaîne na ngai. Oui, nasala da chaîne nanga malgré nde esimba ete nakangaki yango batanga nani makambo na nde kosala ma voyage nde mwa complication epesamaki nayebekaki na voyage na ngai mbuyaki mwa ndambo yango nakangaki yango mpe mbuyanga mpenza navanda ye mpenza nde komona te neti so ondomona ngai susu na nde komona na esu te embuya nga vraiment mais nafongola chaîne na ngai komona oni Deborah TV. Kuna yo mo na fonctionner ou bien on doit s'en donner. Mané ko fonctionner. Yo mo représenter mes missions. Oui. Belobo. Mais où me la qui pété où me la te funa za bref où me la été parce que na tellement la commune un peu comme ma voyage tala ka bisu quand dosso ko do mun da ke likamba fo sala on a stopper pe makambo na nyoso. On ça peine idée au sein du groupe théâtral l'état que présidente ne tout monde ba ma vie bazala ba ma étoile bazala ki ba bato belebele bamama to bazalaki awa bamingi ayesa bazalaka bape ya sonam ozala na idée mpe etake mwasi akosala groupe théâtral un jour mulumba na lwana nini osala nanga te pardon na lwana na osala nanga te mais bino nyonso bookini na lwanda esali nini eyano cimetière baartiste lwanda ya cimetière baartiste boyebi yango teke lwanda ya cimetière baartiste 14 obebefika mais tant que tu as un cimetière tu appelles le cimetière libéré 14 bébés Baptiste donc ngana ko sana ngate na Londres tina bona ngama ba kuna bana bana aboy mais ba bibe bino be baton bozo sala ba théâtre bozala ba mayoka pa bana mo na no donc yo mo na awa Angola papa zala raté maman zala raté netingai papa par rapport ya papa boto donc ba fille Angola au moins na que non yemo zo ba ngamo tata ngamo mama engo mapara nanga bazala papa mama nanga azala mi esali ngomba mwana mira esali ngomba azala na FT papa nanga azape chimaka vi bazali. Merci beaucoup balobi faut que pesa ka para honneur ndenge mama bita alobaka mama faut que pesa ka honneur papa faut que pesa ka honneur bana belé lelo bazo wanga na ba para na bango ezo sala soni bibelobi ke no ba para baza banzambe ase nga mama nanga toza mabe ata papa nanga za mabe na ko wanga na bongo te po ba umba miminga 9 mois na ke wanga na bongo te ka lisum na miso nzambe baza banzambe ase do faut respecter ba faut te bonne fika na ba mais to mona ke awa za makamuse lekimbele kwa to sola mama para eza normal to lo ba yango mama sociale auta robeba na makasi na mama na ye to kala mingi te koma kitina ba justice wa bandoki nga na osana ngango te boka si mama bisu ni to ndebi to za ba mama so ba ko mti ba mabene bango te basala baza mabene ngo mena ko keno tina niveau ante pa mama na ngala tinga ko tinela bi mama na ngano so ko mo lo ba pembeni na kima na linga te to yo kala to sa te chaîne de parole ngane ko so lo bili kamo boye ko kanga pe do eza mabe makasi eza mabe makasi na ko likwa te na lo bana chaîne de parole na mama na nga eza impossible pe na osala rango te ta tsenga mabende ni na osala ngote pona yo famille zanini parce que bato belé ba valeur sur ba famille te pona yo famille zanini famille tant to ba famille ozwa ngo ndenge nini na zwa ngo vina nga mobimba famille na nga nde vina ngati misu ba bige no famille za sacré misu ba bige no famille na okena famille wapi famille za sacré lelo na bina michu na vandi beso na koya ke ota tension kitinga ya so no pesa ka limira mama beso ninga yamba makolo ngulu yo moni alinga baje na ngate voilà maman Debo vraiment toza na yo na plateau awawa ni mission biso toza na rubrique moto kenda nango yo za na plateau mais to benga pe appel na libanda invité na partie à libanda to benga yepe et to tsaye à communication déjà c'est parce que mama kera ya bibiso et to yeba ko solola na ye mbote mama kera allo
Ah, bonne santé. Kimi ezali nzambe abatela. Vraiment oza en direct na Luanda na émission Tokundola Bosolo. Voilà, tonga to solo la moi moqué par rapport à l'actualité makambo ebele ezoleka. Maman Ker azali actrice et comédienne et mekana kopesa biso to banano na mes condoléances par rapport à maman Bolinde autorité biso. O me ko confirmer biso makambo matanga ngo eza ndenge nini. E bembese ko se yaki ubena na yete e okita lelo bendene. Ouais. Ah, comme ça, pour routine de la biso. Mais vraiment, constamment, on a sali. Yo, ça, mouto, on va n'a mingi na mama Chako Diala. Paix à son âme. Au perdant mouto, maman, moko, maman, boboto. Mais par rapport à matanga ya mama Boli, na par rapport à matanga mama Chako Ndeye Kendela ki, ya mama Boli pene on dirait na zomona eza vena mouvement par rapport ya neto mona mama Chako. Constant eza par rapport ya nini? Ouais. 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 Mais par rapport à bongo eza pas mettre mais tout le monde peut Jani pas kufana na mboka mpaya mais quand même au moins Jani kufana na mboka mpaya mais ba force ya artiste nyos bande ko bima ba réunion ça la manine tout ça mais ya mwa Boli na mona bende que non makamnyo c'est na sesti sikoyo tala ko na otu na ko bima journée. Wana erosa la biso vraiment malamu à partir à Gemidor to resepela na vraiment makase. Voilà. Maintenant ngaki na o mekrope sa conseil état que femme état que maman lelo tozomona théâtre na biso to yebate et komi wapi place bandaki malamu lelo théâtre échangé ni ne sali que no théâtre lelo comme ndenge komi lelo. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tolini ni okoko pesa. Ouais. Tolini ni okoko pesa pa ya bato baza kolinga kosala musala na bino o baza na ndako na bayete. Po déjà à 100% na kolo ba 50% c'était ngami déjà. Botika na 50% déjà de décourager bato musu baza bana musu baza na ndako ba tonton musu baza na ndako ba yaya musu baza na ndako baza pe na besoin kosala musala na bino. Oui, on a évité connexion. Oui. 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 Allô? Oui, Tozoyoka. Oui, allô?
connexion eza mabe voilà Voilà, Mama Kere, nangana tuna évolution à groupe à Mama Chako. Oh là là, bon c'est porté biso connexion parfois ils ont bougé. Mama Kere nangana tuna comment évolution à groupe à Mama Chako ils ont kende. Évolution à groupe à Mama Chako évolution nango ils ont kende ndenge nini. Mama Kere azaka wana ou bien Mama Kere si atika ki groupe. Comment na? Ah, groupe à venir. Voilà, balana sa groupe à venir. Na pesi bino mbote ngai molumba na bino. Voilà, na pesi bino vraiment mbote. Voilà. Nazoke na chute ba question na ngai parce que tous a peine invité na plateau. Na ngana no baboye. Par rapport au lelo théâtre ne boza okenango on dirait na kono ba boto César soute pa ba yaya na baleki. Actuellement rezoleka eza sikoyo ate kobenda entre Mama Teresa na ndekola biso Tegra. Maintenant na lingi pena ko na polémique te na lingi ka juste ya kopesa conseil. Alors oui, na lobby na lingi ko na polémique te na lingi ka juste kopesa conseil entre actualité zoleka entre ma finge zoleka la kati wana entre Tegra na Mama Teresa ko benda neza mingi on dirait théâtre général azoyeba na soute colonel azoyeba na te. Ouais. Ouais. Oui, oui. Bon, pour battre Moussou, balobi que non, il a raison, il y a eza parce que Moussou a dans ngamba ya famille bota Moussou dans ngamba SB, mais théâtre eza moko comme to est ça biso. Oui. 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 Oui, oui. Ouais. Ouais. Voilà, dernière question nangezali ko perdre Mama Chako o azala ki cher pona yo soko vandi elobela ko nini? Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup Nathan Oyo pesi biso. Merci beaucoup. Okoko no bani pour émission auto kundo la bosolo. To salon la loi na meto benga bino pe na kini pour na actualité. Ouais. Merci. Voilà. Ouais. Maman Debo, ozoka ndenge maman na biso kera zoloba. Apesi conseil. Na oya lobe ko loba nini? L'état a conclu pe apesa bambote na. Oui, Maman Claire, merci. Na conseil toyoki vraiment. Ndeka mikoba loba o aza mato ya koyoka yoka o aza mato ya kosalela asalela donc pendant na part na vraiment merci pour na conseil.
Voilà, merci vraiment pour nos conseils au lobby. Je passe par artiste nyonso au bazana Poto, au bazana Angola, au bazana Congo, je passe par Oyo Kayo. Baza mikolo, je passe au PC par ya conseil na yo et na éviter bambote na yo ko pesa pa banani. Ba ya yo. Che Guevara. Na ko yamba lundi a na plateau lundi. Yeah. Ouais. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Biso pe to pesi famille na libota to pesi ba bambote, pesa ba bambote na par na biso, yesa bango bande ko nyonso baza na Angola, balingi bino mingi. Merci beaucoup vraiment. Merci pe na nengo pesa biso tana yo. Merci beaucoup, Maman Déborah. Ok, Maman Kerenenge, alobi a petit conseil entre Maman Kambo et Zomginda et Yandongo entre Tegra na Maman Teresa. Barofinga nezali, na kotia moi muke mgeto la parce que émission to ok déjà na machite. Okoko lobanini. Théâtre on dirait na ko yeba te eza respect pour le bape mukolo pesa le qui respect, hein, mais côté la différence il y a âge entre Maman Teresa na Tegra. Yo pona yo nani ne fa banga muninga to nani na fa respecter muninga mumba respect za la réciproque. OK, respect za la réciproque. Ba makambo ile kana community na théâtre neti SB na famille bote comme Kindoki. Comme nini Et comme Kindoki na tiki ndoki po Kindoki fo Kindoki batara mo papa mambo ile kana komwana SB na famille bota ekota da Kindoki bino bomo longa la misu mi balé misu ba bono misu bino makambo ta pasteur de la foi afukama na chair na ye na landa nini ana ye bina ngabe na landa kango afukama asinga ba bolimisi ba wela ni ba bo mamoto ba boya mama le kota da Kindoki na katiti mama le su no mate ba yeba ni Belvina na sila bisal ba yeba ni mais ba chroniqueur pe surtout pasteur de la foi par le bakango ba chroniqueur ne ba otsa pena poto na kopi wana papa avant no bata bacha poto bango mono ba Belvina mukolo ma sila pa mukolo aba mikete o comprendre ba mikete ba yebi makambo osala ba yebi makambo osala surtout ba ni pe normal boseke ba yeba na bango ba oluka base na ba oluka mbongo na bango bino mbo bomma na kende benda ba yeba po sila na mbongo neti pona ngana mona ngweza jemu basala biso potaka site Belva sambela makasi ko mona ngata la film ni na ka mingi amsu ya terre ba discipline ma bebele ala mutoko kena marando ana tibo milai bongote ndena mona la moi sanda zala o comprendre donc tinga ndimi a signé le kwana ba yebi makambo sala soki rando esili bon tana masu makasi te bino bo comprendre makambo te donc pona yo batine rando oyo po parce que actualité zala ne to mona ba jibe na wera ba faire na ba parler toza le kwa baza bo batoro ndi ba suko ndi na lo bande ba fanatique na ba cher collègue na bango ba osa buzoba neti ba yana mikona ba na mikiana ba osa buzoba regretta un jour bango ba sala musa ba zwa mbo ba tika ko finga na bongo pour si la Belvina si la Belvina baba yeba na bango pour Belvina nga na mona ka sambela bongo ninga sala ba film ni ba kimi ba poser bongo azam to kondi marando te ko le ngise ya rando te tina ndimi rando bongo andimi asini rando bobo kile finga ke ba fingi lesbienne ba fingi bondo ke tin Belvina ndimi ba fingi bongo c'est sira yebi likambo na intérêt na kati po Belvina ndo buzoba te ko mona no fiana na bono ko am ta buzoba te muluba ti ndimi ba finga ke bongo ba sali ye bongo tale ka te yo Belvio lesbienne yo Belvio bona bu ayebi tin na mbongo ekota bango Belvina mbongo sila na mbongo e ba vantite ye ba vantite likukuma kute siko nalingaki totiana no ba propos po epesa biso idée po tokena na shit ya émission totia ba propos ya Maman Teresa nini esalaki Maman Teresa amata ndenge azwa kanda ndenge wana ya kokoma ya koloba na Tegra ba ebongo totiana ba propos ya Maman Teresa ponga nalingaka
Oh, va papa, maman Teresa. Maman Teresa doit finir à Tegra. Voilà. Oh, ezali, pareil à maman Teresa. Oh, yo. Ngana émission na ningaka bato bayoka bango moko. Voilà. Toujours mon cœur ya Pamela Matondo parce que Pamela Matondo za mutu moko a sala pe intervention à l'émission na biso yepe azana ngambo ya famille Bota a intervenaki nde na rozonga pa na yo. Salut famille Bota, j'espère que vous allez bien. Tout cas santé so déranger mon cœur mais il loko na beaucoup si pourtant mon téléphone a bakaka ça n'est de trop. Maman Nicolo ya théâtre conscience ya musa les ade kako pikakabana badamike Teresia yo maman Nicolo tango zo ya ko traiter Tegra parce que Tegra za na niveau ya mwana no wana kutude Tegra za leki ya mwana no za koko ya Tegra Pourquoi bani ni pona tango zo mona biloko aboye. Bon, ça fait mal. Je vois ce que tu as yo me représenter émission hein. Je vois ce que le quoi yo mutoza hein aux sala analyse na yo batele au caméra wana. Bon, on a ko loba. Ma Teresa bimana buzo comme conseil. Ma Teresa oza maman. T'es grâce à moi muki ala pas même âge pour moi na moi sur pour moi na ma Teresa moi si mutala makambo en internet. Moi jeune fille ya moi si mutala ala pas même âge moi na t'es grâce à moi muki. Donc babilo mususu ma Teresa na linga SB makasi. Na linga bino so makasi mais faut ko inviter babilo mususu. Oza fana SB. Naza fana mutute. Na nda bango nyo sonda famille Bota na SB na fana mutute. Alors ma Teresa joa place kuna kibo mama bimono na makambo sala musala biso to na posa musala omoni biso na moment to na posa mafinga ote mafinga to na posa na Teresa batela vie na yo age oyo komi na ngwana fo lukelonga nzambi makasi nzambi pesa oso longue vie obokola bana yo obongisa nzela na po toujours koli déjà tika makamba ranking aussi la opema kitoko si la okotsa mbongo elonga nzambi alukanga na age. Ce que nous avons 15 ans, mutu soko azosala babinga oni na bosani soki azosala mbrouye na vie na ye eza kitoko ntango moki komi na age mo boye esenga susu neti nga mulumba na age nango na koluka so barankine te mais faut oyeba cause eza nini oyo eza keno ye akoma ndenga parce que cause na bango eza kaka ke makambo asila na belle barando mpo soki sila na belle ayi na rando te makambo mpe linye ekoma te papa o comprendre donc cause na bango ezaka makambo barando batika makambo oyo. Mais biso tant que wanda okola moi mka zaira na tort moi mki wapesa raison. Oui na pesi tort na pesi na kana pexi ma Teresa na pesi tort na pexi ma Teresa abima na makambo na pesi tort na pesi ma Teresa tort ai abima na makambo yo teka apesa maman respect quel que soit problème ngana boye ata ndino sa tête boso ki okyo si na ngana neti mo voto to sila doré neti mo voto moi ça pembe to internet na badlo balanga le mo bona tele mana ko sala ngoti pe na sala ngopeti na banga bongo makasi ba ser na ngawana ba vaide sukam ba vaide na sala ngoti on comprend donc moi na kifo mitene siko quelque chose mama tuki nga mo pe internet tuka nga pe o ko bona ko le kane bona na boka lobe na munoko mais na sala ngoti poza mukolo na mama pa na ngai malgré to sanga est-ce que to sa ba tournage ba théâtre na mama. Donc faut que tala ke loko nyata ka po deti sila na belle ba na rando bongo alwa ka yo Tegra o yinga ke ba na rando o pelisa nga moto pe biki mukile kote la bino non to luka kimia po ani bini boya na kimia te mais dimanche bina bo kenda l'église mais bo luko luka ba kimia te ça bien te
Et ça bien internet tu me Teresa ntega côté ma finger te so qui rendre za la gite makamoto ma Teresa finger te gagner que na niveau te et que pour d'ailleurs ba profiter na simarando na ba maman na sila na belle vie. Merci beaucoup vraiment tout que na chite maman Debo a petit conseil moi très important maman Teresa zoa taper rosa la maman zoa tegla lokola mwana tegla pe zoa maman Teresa lokola maman oya boti yo ata maman fingi yo oya na internet pour répondre yene tout ça to bo maman to wana bisonia soza ba artiste na peut-être tozo la nini tegla zoa place on eta ke mwana maman Teresa pe c'est na ngana linganga mingi. En tout cas, on va place aux allées. Soit pendant place c'était que vos maman, il y a qu'on répondre sur tes gâtés dans les réseaux sociaux et ça là vraiment la montée. Vraiment, c'est pas vraiment émission oyo partir à papa de Ondinga, ninga pesa biso chance oyo ya kosala émission oyo pour nous talisa bateau, ba réalité, ba actualité ni neza roleka. Mais tout ça son actualité mo bo ezali wa. C'est là. Tokende. Olandango passer abeti mutu mbata na église oye sami chokona Lubumbashi oko eza na Swahili oye eza siko sami na Angola passer Bem Samuel Is a place for you to sleep and to a casa aqui. Is it your house? No. Levant. Raise up. Sai da minha igreja. Vai embora. Sai out of the church. Sai. Pasteur alobi bima na église na ngai. Ah balala te. Bima na église na ngai. Oko koloba nini? Ah. Pona mito église za okangama. Leta kangiango. Na ebité. Normal faut kanga pe église. L'église to sambelaka oyo makambe ko mabe mingi aya. Makambe ko mabe mingi. Donc nzambe ka songa biso. Neti bonne église ke benga na église, c'est impossible. Et ça n'a raté. Neti biso église na biso bon SM bongo, na pesi pasteur na ngano mbote nous buyalo. Ake benga muto onimbe ba nonde, ayo soka ya debo. Venez à émission on peut comprendre peut couper te but comprendre peut et ben deni biso kon to lati kola so ka moni bon arbe on ndinga malembe ki abeton meli pour mission e ben non deni passer ça non douce ça non kimia donc l'église o ba lo ke bon on ba lingi prophétie on comprendre molumba ba tu ba lingi ba prophète ba mo manipuler ba tu o église ba prophète na moni ki dans ça ba prophétie mo be. Et là, bon, ba prophétie mi ko yoka mingi. Ti ba pota ba on na niveau ba jui. Azama ko ba pasteur o préféré kana e? Na biété. Na moni kande ka réussir ki na biété. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Tokoloba makambo yo basala nzambe bosunga biso. Bosunga biso ezo sala pasi. Na bi que ingénieur Dr Bernard azana mosala nzambe aza d'accord nanga ezo sala pasi. Bapate ya nzambe bino bozali wana pona bapate ya nzambe mais so bondi obungisa ba brebis et osa la passe église za nini église zali mutu ngai nde yango moni bible lobi nga naza nzoto ya Kristo nga naza nzoto ya Kristo église za ngai mais tango tokenda ka to mo lokola ke no église ki mangise batongi temple pona yo kosambela nzambe do batongi pona kosambela nzambe c'est ça. Vraie église za mutu ye moko. Mutema ya mutu nde ya mweza église temple ya nzambe nzambe ya kovanda na kati ya nini te na onda kwa nzambe nzambe avanda kati ya mutu. To mega kusunga mosala nzambe tango zolo bageno bima na église na ngai. Na zo bate bo tsabiso na confusion ou bien comment? Kasi kuma ya baronga si cop baromo salade. Kolala tango mutu alena église parfois on s'appelle les maman Debo. Et ça normal ça donc kai tongo nga pas na nimba pe mon église ça mabete ça péché oui mais ce qu'on église comment le roi que comment sorcerer chose zola la pendant matin ya que no so pumbwa so ba mo bandoki no ba toni ba protocole ba te bando on bandoki so ki neti nga neti bisto ko ta église 6e na mka 5e ya mususu église ko de bodeti 10e o nimba te ta ko kata pour 5e o nimba est normal ya ki ndokite
surtout ba frère musu ba ya kana kota na ine kota na ine akota c'est quoi la muki 5 à quelle église ni ban église et a péché tant que ni ban église et comme kindo ki suis sikani mo kileze ko beba mulumba partout ma be koti na ba théâtre na musique et partout kileze ko beba dans tout tambola kana obanga nzambe ya kalikili ya kozwa pasteur azui abeti mutumbata koloba quand même que non ils appellent par mususu mais on dirait pour nga tout ça non analyse yo on dirait ce pénal d'état Angola l'état na biso Angola a dit charge ya ko kanga akanga na église pour passer tant obeti mutumbata et ça coupe blessé volontairement c'est ça. On a l'état zo mona ndenge ozo maltraiter déjà mutu quand même aye ko sambela manipulation voilà quand même aye ko sambela ko beta to ko loba na ye mais ko gifler yete donc dès que mosala nzambe déjà ozo ko gifler mutu na ebité eza malamu eza bien te eza respect pété et musu mutu gifler musu responsable anda ko quelque part yo gifler boso sko ya zomisi okuta ipena frère moi ya bien te kasi to okuta na sœur moi ya bien te ya muta bien te muta bien te muta bien te kai madebo tena bila na madebo toko beta ta desa vitala moi d'ingénieur Don Bernardo azo sinalenga na sima caméra kuna voilà okoko loba nini pour émission bon émission pena ça va plateau ça va makamuto OK ndeka na loba ni bandeli ya ko rien à discuter pour rien à dire. Merci Namundumba. Merci beaucoup Boni Afande Madoda. Afande Madoda ya azali moko ya conseiller ya émission oyo. Donc so moni ba stratégie mingi pezo bimabima. Afande Madoda za moko ya conseiller ya émission oyo. OK. Padri ndeto benga. Pese la mbote na mama Bitanzinga. Mama Bitanzinga ya yo. Ah bon? OK, ya yango yo. Voilà. Merci beaucoup na papa de Onzinga balobi na bana nyonso, merci beaucoup na mama Bitanzinga na bana nyonso, vraiment émission oyoyo na lobaka chaque fois. Soko za na remarque pesa remarque ko finga te. Soko za na remarque o pesa remarque linga na ningeza la boye na nebo ke na boye te bo memelango boye. Je pense que tout ça wana pona koyo kabino ndenge rikana la douce ya lobaka so amoni remarque lobaka te ne okena na ndenge wana sala bete fa okena boye ko esala bene tu madoda be ninga benga biso vraiment bambote na ko pesa pa na baya yo baya ngai na yo sali des rôles uti ko za journaliste yesu na théâtre so mono e biso mba na zo e biso me na pesa la ka mingi bimbe ate na pesa mbote pa chimene my love mère supérieure na pesi mbote pas zina la miel na direct États-Unis ba ko l'émission ba vantique ta moi la merde c'est l'émission ba vantique na pesi mbote pas divine Mandele na za Turquie camarade nanga to connaît puis ensemble na pesi mbote pas présence na pesi pas Kani Wikete aza na Paris na comme calamité donc na pesi mbote pas ya Maki Miyake aza pesi na Paris. Donc bata Paris baza talebele bolimbisa ngai na pesi mbote pa ya Juno ya na Canada la mbile donc ngaso mekika za ba relation bakasi upa na zebisa mtasenga suki grâce à Meneza yimtasaka suki makeup donc et bien on attend ça la ngapa maquillage yesali ngomba donc famille mire yesali ngomba mobimba na pesi no mbote sika bozali abaki so triple beauté na yebisa yo dega ngaso basengeni me on opesa te parce que na boy ba problème ça penate biso to yela biso makambo na te to ya neti na sa émission ici do numéro T obanga opesa numéro non banga oti na ba dérangement trop bon ba dérangement ko te mena ko banga kaka parce que bona age na ko za nga fiasto proposant et c'est impossible mulumba bon bango ba kipa bango ba kipa te menga funa kipe pour na minute na age na ngo boy ndina zape bo shuna bina na mobati seke na kosi mais 5 na babino beka ba fi ba ngana makambo na ebiso ko dadele le be parti mission ngana sala makambo atinga shuna mbali mo ko soki na lingine to ka bone si ona zulu susu mais soki nozo so vecte mulumba c'est mo na ke ino zulu susu oh deso ina moni ke simbite ke na mbali bala na jouer na bango na ko ka na ko loba non tina linga na bolingo makasi na na pe no moi sima malamu na ko samba na mabete pardon non c'est une vérité. Mutaza moi ça boye na bisa yo faut fêter à chaque mois moi sur Zolo ba la TV boye donc mutaza moi ça boye faut fêter à chaque fin de mois. Merci beaucoup vraiment bambote langa ebele vraiment na pesi yango na papa de Onzinga la peso bambote ebele mon boss
babi force tranquille so bomo na plata boye na Luanda a décider ko sala plata boye donc mon boss apesa bambote belé bambote pourquoi pas apesa bambote na ngai na mama Bitanzinga na pesa bambote na ngai na notre secrétaire Isabelle Caroline na pesa bambote papa Guilhem Makambu na pesa bambote na ngai na mon vieux Cherika Sale Fotale ya mboka na pesa bambote na ngai na Niclette Meta ya papa Bazali Ndula Ebenezer pharmacie Ebenezer ezana bakisi kitoko ya poto Trésor Nginama mon grand frère na pesa bambote ya Esther Ngabadi Gelon Ngangala chef coutumier babi beta kanya Moïse Toleka Gelon Ngangala Hervé Lukoki Masi Sisi Lukoki famille Lukoki mo na pesa bino bambote ça na ngapitu na Lukoki ya papa ya Toto Michel na pesi bino bambote JDK John Diamonica mon pao na pesa bambote frère Nixon Mavinga na pesa bambote na frère Nixon Mavinga madame on go back ça Nana souhaité joyeux anniversaire. Ah ouais. Joyeux anniversaire à ta papa Tony Mayung babi ayo ngo babota maka une année de plus ça s'est fête. Babi fêter melongo Zambé à Paris. À Paris na pesi général Windy peso à Paris. Za makila Paris. Ah non zo émission zo réclamer nga makasi. Tu pas mélango. Tu peux pas mélanger kendani moto. Voilà. Merci beaucoup Grading na mau na pesa bambote na ngai na GM Kamadoda. Ah, so na combien na pema mwa muke. Na pesa bambote na ngai na ingénieur Don Bernardo. Yazana sima caméra, pourquoi pas ingénieur Rigel Penge. Yazana machine kuna na régie, azaro simba sima mito tozo saboye azana régie, azaro simba. Bambote na ngai na Rikana la douce. Moi c'est Mwindo. Balobi Mama Mokonzi. Emise Suker. Bye bye.